Maman sondage oya batu basala na monoko anana ya kofuta bambongo na sondage de cœur. Ezali. Maman mutako sauter. C'est lui qui va à okende à opposer candidature na Fati. A ko échouer. Ponga na PC écran fobetik na lokola zuang. C'est vrai. Abundi biloke belé. Mais Fati a fait un grand travail. Akuti maboulou oya au niveau ya ba 5 km tinase. Mais Amati quand même etikali au mona au sommet ba ata mo ba 200 mètres. C'est déjà beaucoup. Mboke zaki côté kamate, mboke zaki enclavé. Toi qui na zone rouge. Mais ba toi comment fréquenter comme. Malgré moi biloka Kivu, na ma guerre za la Kivu. Ba ni to akufa d'accord, mais le pays fait catable aujourd'hui. Le monde des affaires, climat isapien. OK. Omoni copyright na ba te ba institution mususu bazo ko accompagner ba homme d'affaires. Ozo senti que mboke zo kindi. Moi limité. Tomonio lisusu na ferme. Parce que mon côté limité na o ya seribo, azemisi moi site. Mikolo. Ah. Na pasteur moko azana ville a Mikolo moi c'est nga kimae. Pona. Parce que moi c'est akutaka chaque jour na mbeto na bana mibani. Oh là là, la vidéo est normal. Na normal oui. Tu as vu la biso yemeza na ngomba pétage de gravité. Totanga souté. Autant mais limité ton mobile va penser déjà que limité na pesa adresse. Mais limité ba na première reçu na. Todo que ne va côté bon marché kuna. Eh voilà viré. Ti na bon marché parce que azati kuna. Donc moi c'était à Mincho Azemi. Yana moi Azemi si. Où sont les formations na wapi? Na kuti moi c'est à Azemi. Où la l'occasion parce que l'information à collègue Baza. Ya mutuna na yepe mutatu. De seki kaka. Moi natanga. C'est lingeko kisamate. C'est lingeko ta pas mutu mususu. Mama nzamba ko loba no kokoma. Mais so yo mo précipité lo kana kokoma te. Yango mona zo pesa conseil na bato ba attaquer. Na ngomo yo kala komo mona. Na ka de écran bato ba banda siko ko attaquer Kabuya Batika. Batika. On peut pas perdre beaucoup d'éléments au même moment. Batika Kabuya continue Moussa na eti na élection. So a commis premier ministre, au ministre, au nani. Tout à ce qui viendra. Mais pour le moment, l'EPS n'a pas besoin de fissures. Bah, soit fait de pouvoir, bah, vananan, tout qui n'engezali, ti une élection, sur le président au Vandissier, et s'il parce que le politique est pesé à Oleka. Président Fati. Oui, à Oleka. Pour l'anga déjà, n'écran à l'eki. Moi, perturbation, et ça, maman, makele, n'engezalawana. Et s'il est basololi et s'il est à Marambesili. Mais il va passer. Bato nyon so bazan ba candidat. Bo ça la plus bo dépenser trop té parce que bo gaspiller mon. Oh. Oui, na on a ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit parce que o gaspiller mon on a pour rien. Au côté balinga ba obstacle. Na o conseil même maman livre na minute fois ba poser candidature na c'est mamatika. Oh. Té na website. Non même Raïs yé mon adversaire à grand taille ça maman livre hein. Adversaire à grand taille à Fati na élection. C'est à un adversaire. Ah bon? Un adversaire. Mutunyo swazana même Raïs wa bazonga. Mbeba eza. Même Raïs bazonga. Mbeba. Mbeba c'est-à-dire ici maté. Kabila c'est l'honneur. Pourquoi ba oke no bango nyoso wana bakomoluka ba affronter Kabila Pwani. Ba benga kaye Rwandais dictateur tout ça. Tu vois, ba bengana ye moko ba so ba ye bani na bango na Félix ba bengana ye total. Donc pour nous ça contre campagne on a balancé à costume maman Marie Lupa. Ba ba dossier pelé ba luka ba s'enrôler pour ba voter ba bengana so Félix, faut pas s'enrôler. Ou le ba s'enrôler ba on va dire que nous sommes la maman Lupa, maman a besoin Lupa ngotin. Na tuni yo ana ibsa yo. Maman na rapé mukolo azazo ba pesa ki eloko na présidence na maman na rolo. Tala. Toi na mboka nga moko ba pesa nga ba mbongo ebele na bima na porta sima. Na wangani na monoko kotome na se na zui. Tala, moni mbongo ya ba présidence wana ba loba ngote. So maman na zui abomi mbongo na ina. Ba kanise lupango lelo. Tena yo tuna lelo ndo kanise lupango. Faïl moka sana mbongo ebele ta osoma lupango bo siko yaki no osoma na maman lupango nde yebi pocha faïl na lobi boye ala na faïl de eloko newa mais eloko wana eza cadeau et to apesa ya na te ala rande retote ala ni mo so na yemo ala rande retote ba même pas mboka moko odala ni yemo mo ya Cameroun mais na lobi boye yo so mona ndako mafa azali na communauté internationale sala ba mbongo ebele yoka
Vie à la bambongo, théo, toujours calculer les été. Viens na bambongo et belé à la thé. À différents net bangobila. Ngobila na mbongo a été millionnaire avant comme gouverneur, tout y bien où. À somme de banda qu'on a monde entier. À différents na batoka la mapa, oh bazumbongo, il y a fonction publique. Net tato à l'opposition. Mafa travaille dans l'entreprise en mine. À lobby boy, salaire à 10 000, 15 000. À millionnaire thé. Tout le vérité papa. Yé moi ça va difficulté à banda ko biloko ebele. Ya parti. Bango ba soma maman le pango ndé. Combien moi? Babi ba ça ebele té. Et bango ba ebele. Ya combien de députés? Moi wa uto kufana. Ka wana. Ba combien de députés? Fallait combien de députés? Té menazo tout na yo za journaliste. Bazo kansana ba pauvre ebele baza kati ko na ba kansa maman nani wana. Wana ya flatérité. Maman ba ko boma yo. Mama kondima lupango na bango wana te yo so moni muto abasomela lupango na cadre parti ba kobuko lupango tika mama soko zoke pa mama nani obombaki bimisa na mama pote yango ba ibasomela lupango na lobby ya souffrance ngo ba moni ngo tanga wite pa mama Denise banda kala mama na banda wana abanda ko lobaka na bazando na yo wana lobaka mutakani se lupango akomi pa mama Denise lelo ba moni azimo en lupemba ne ba sala elo wana po ba lo kanisa ke bango non ba pauvre ba ze belé na parti ya nani wana ya nani ba tabandu wana ba utana ba palu ya mikusana bango nyeso ba kuna en tout cas ba somme la bango lupango. Merci beaucoup prophète. Parlons un peu de vous maintenant tika biloko wana prophète de bolingo ya bango ebimika après maman Denise ce que Olive a salité ba to récupérer situation. Ce qui maman Denise a sali va récupérer la situation. Te boyete. Bosa parti na bino. Bosa makamu na bino. To moni ata everete ye fa uluti na mboka na biso atongani. Ye bisanga ndako ya faulu na bandu ndezabo. To kenda campagne awa na gouvernement ya Kabila awa. Balala hotel bangwasi. Bazene ba place olala te. Batonga te. Tangelanga bango nyoso wana matungulu oyo lelo akomi na bango Félix apesi poste balakisa numéro ndako na Equity to na banda bana bandako te yebisanga tangela ndako fayulu na place nini na mboka nini na fatundu mboka nini bapesa biso oyo atonga pena matériaux durable mais badini kinwani bana bandako na mboka te yoso mona taki mbuta pamba za ndako na mboka te yebisanga tangela bango bato bakatanga batongaka ya bandu de loti mort ko wana ngani na ganga si o mona to zo mort ka bandu et président Kabila tininga na kino mona oyo nani komana ni sa plan oyo nani wa komana Moïse oyo nani wa pembe amundela lo ba français bien ben dans le Seigneur Yohan tata na komana azara président Assemblée nationale peut-être Kamitatu biso de to sala projet wana na papa Momboé il y a ba mort que pas japonais ba pesi biso ba bateau il y a ba loso to tega loso pour l'inauguration de les samona na te ye moko kam te ta ko inaugurer loko na nga mutu na sova baki nongo na député inongo ba teka ki yango ba libanais to découvrir yango Kabila bongisa yango jour inauguration na bandu ba memanga te to stebi ba politique na bangona ni mafa ni kimbuta ni Denis Kenani oyo kinwani ni bato na nyoso balakisa ndako na bango batonga na matériaux durable na mboka. L'accent caméra qui se quête na télémiao na moni na écran prophétique des amanda na amen masakoli yango comment na lobi na zana kati église na osala politique te bolimbisanga na tikala koluka ba politicien te ba député te pona mbongo na bango amen naza prophète ya ndenge wana nazoloba onga na moni kaka siko tikota président Fachi Tshisekedi Fachi beto oya tiaga bandoki mboka o mal à l'aise prophète major Baraka Mukisha nalala gabututi tongo nazo solo na nzambe ko bangelo ko mokote demanda sire na moni demanda
Bokoma data lelo. Bokoma. Bandeko bobo sirikate. Soki pe na moni ayo na oya golo. Amen. Église batu nyonso ya fayulu ya nani baza awa. Mais toye ko sala politique te. Awa naza na écran prophétique. Le deuxième mandat oyo. C'est un mandat pour population. Amen. Yali bosso ezalaki organisation. Il y a système. Deuxième mandat eza pona population. Bokanga maloba nanga pie. Et namoni bato ba sepelite na epi bozaba. Waka fire! Fire! Tombola maboko likolo loba fachi! Fachi! Kota na yo! Kota na yo! Power! Bino botalanga. Bamboka nyonso ekangi ba église. Fachi akangi ba bar. Atiki ba église. Amen! Na liaka monga politique te. Mais ceux qui nous ont reconnaître nzambe na simana ye. Amen. Yebisanga bar nina mboko bakoko vanda ta 3 personnes ba men. Exactement. Papa Angelo Para TikTok. Nzembo go beta mana église go beta mana stade go beta mana bar go beta na présidence go beta mana ba bis go beta ma partout. Et là que ma carte na carte album Monde Danse. C'est le mieux dans le Mutukaka. Ngala yana style na ngai comme nango afro pétage. Afro pétage. Speed. Toi tu connais ça muda déranger o yebika esopio pétage. Speed. Vous dites Thank you.